Vous pensez vraiment que je viens raconter ma vie, je n'ai pas de preuves? Ça, c'est les dossiers Vivendi, Snap, tout ça. Et quand vous voyez dedans, ça, c'est les rapports de la mission. Mes correspondants qui ont travaillé avec Snap, mais donc, tout ça, vous voyez? Et tout ça, ce sont les dossiers. Moi, nous sommes appelés Balo. Il y a l'équipe à musicien Nyonso. Nous sommes appelés Balo. Donc, à Bandana, au Funda, Bakote, Wing, Neba, Kosela, Makabute, à Salaki, Bobo, à Salité. À Bandi, au Funda, Baken, Diana. Donc, et là, ils allaient bien. Boté, oui, Bakote, on est sur Bakote. Boté, Nyonso, on a permis l'artiste, on a au coup. Et ça, Boté, il est au coup. Abandati baloba makamone ezaki débat contradictoire. Mutu pe azalaki azokotela ye jeune Fally azalaki. Mutu pe azalaki azodéfendre papa Hervé comme Beauté Sey. Non tomona ina makambo aperi. Ke tolobaki mutu neti biso bokoloba ndenge misusu. Mais Beauté Sey azoloba kaka makambo oyo ezali logique. L'artiste musicien Fally Ipupa Ntimba, pour avoir dit que Gauthier Sey, Fally Ipupa a construit sa notoriété sur les mensonges, même s'il n'est pas de la carrière. C'est la même chose. Chers amis, aviez-vous bien analysé avant d'aller porter plainte? Je dis oui. L'artiste et musicien Fally Ipupa Ntimba a construit sa notoriété internationale. Plus, les lobbies no presse parce que ça la rapport musicien azala. Bino boza quatrième pouvoir. Voilà. Les lois na makambo nyoso yé Fally asala. Donc ceux qui bino boza te ko marché te. Voilà. Donc quand même ça c'est un respect ezala. Pourquoi pas ezala ba journaliste pour les lobbies ba ça tendance. Baloba ba n'importe quoi pour na terre. Et le bas et le côté parce que la vie sans presse yé pe moyen exact. De l'homme qui a changé de discours. Ce qui est allé à ma bête, est allé à solo. Et à ça, la bilan qu'on a sur la vérité. Et vous voyez, Bana, Bapinga y est moi, na été moi, na Yuri. Voilà. À ça, les lots, Bapinga. Là, Yuri, Kalenga. Si les lots, le bas. Si les lots, il y a personne qui n'a. Fallait pas congolais. Voilà. Oh, ah, français. Ah, à ça, la Mukanda. À ça, Mukanda, français. Parce que la baronne, nous sommes dans la sol française. Sauf pour mieux, au Kamaï. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bossa libinoté. A tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Ben voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle mon votre aime de servante. Quand il faut la maman pour la maman de la nation, à côté de la baïton de Ken, vraiment. Na côté de la machine portable de la photo solo la souffle en ce qui concerne les actualités de notre pays. Un grand merci derrière la caméra. Je vois Armel Ouomo de mon cœur, Armel Ouomo à la régie. Berlin Ngametu Ngametu, Balbi c'est à Koubeba, c'est à Ropola, c'est Maramounion, c'est à Ropola Zawana, et puis il y a Berlin Ngametu Ngametu. Bon boulot à ceux-là, à l'équipe de Congo et Senghor officiel de télévision qui se réside actuellement à Mwanda, juste pour le travail. Pourquoi travailler là-bas? Parce qu'il y a Ferrego là, Papa Hervé Nikaboni, Nabalobi, Nicolo Yé, Soye Mawami, donc il est là à Mwanda. Il a un cancer à niveau là-bas et notre chaîne Congo et Senghor officiel de télévision est actuellement là-bas pour nous lancer la vraiment, pour nous faire juste comme ça là, et là, sur demande à Bino, peuple congolais, sur demande à Bino, le fan, il y a bonne musique. Merci beaucoup. Je suis pas sur le plateau d'Anga, je suis accompagnée de Yampaka, le sage. Pour retour à quoi Yampaka qui était dans le Bili sur mon condi. Pour les autres, à la côté, on fait au Kenge là. Donc, nous sommes avec lui. Donc, mais pour partager, moi, minute haute, on a dit non, que il y a développer par rapport à. Il y a Nicolas Bichot, il y a Jet Set,
actuellement na Mwanda. Ceux qui Armel a en confidence, s'il te plaît, pour rouler dans un plateau, on a Yampaka. Bonjour Yampaka. Bonjour Makate, puis bonjour Nabalamino Sakeyo. Puis Fallon Alangi na s'abonner vraiment. Neni Mouleki. Na dit que na s'abonner, tout ça vraiment na posa. Ya s'abonner na binisa rabiso bien. Code Amboka charge ba vouloir na tizeti s'abonner, bienvenue les s'abonner mais c'est penalty. Et puis Salvador Biamwe s'abonner vraiment c'est de s'abonner Charlie Kabé les gars Touré de Paris pour s'abonner ça la bien mettre Z valider les s'abonner puis président Vimanu Mwindo pour s'abonner. Ils ont besoin d'abonnement na bino pour voilà. L'information est bien Isaouma nous 9 fois boss. Balobi pas s'abonner quand il y a pas Kalobi en tout cas ma campagne est à na Congo sur officiel télévision ceux qui vraiment voilà pour ça koyer information vraie na temps réel o qui parle au temps c'est que on a qui pas baluba on a qui pas bayaka on a qui pas ngombe awa tout ça pour na ça loi tangwa mobutu donc basangisa batunyo sur tata bomo voilà maman connaît ba jani tambu basangisa biso pour na faire radio. Bongo ya pakato mi bananu pourquoi kaka héritier Watanabe na yoka ikeye pa obeta le 10 et ya ki obeta te ba que c'est malade ya pembe ya paka bon c'est malade ya pembe ndeni poto moni orchestre mo bon malade ya pembe ba tika ba comment o ke ko tika ba mo bon za ngende asa poso azo message mo ba OK donc ke ba kata ba njolo ko ati obeta te concert eza moko lelo na Mwanda na concert za monete obeta lelo to tiki solo na Mwanda ono so ya obeta piaka babika carnaval yinda yinda Mwanda première fois ba mona carnaval wana na ebite wana za vraiment mabele ya Ferregola bagolo ba gladiateur nyonso o bazaona et puis ça qui mbongo le grand Kadhafi Jojo Kabuya ne bozaona vraiment na ebite sali biso plaisir boko ta ebele donc place wana za ndenge moko na stade à Vélodrome. Na yebi que héros déjà ça plein à craquer. OK. Donc héros déjà donc mutuku to otali poloté. Voilà. Donc pour faire rigoler temps où ils attendent. Babi faire rigoler papa plein. Babi mutako kufa te mutako zoka te mutako ba oyiba efete kuna héros yo na Mwanda kuna meya paka présence non ana Kishasa et le bel batebele. Hein balobi ndenge nini ya paka longo est-ce que ezaka par rapport ba nungu elekati to ndeka to lo ba esprit wenge moi tout ça c'est qualité belé. Ba gouverne golo ba kete. Ba Vasco de Gama ba kete, ba Elvis Yamfu ba kete. Ba kete belé te. Mais to moni Elvis Yamfu kete Arthur Pouloulou kete yo ya paka kete tandis que bino misa to wana bobanda ko mener des marches moko boy eux zaki loyal eux pesa ki moi kokoso et puis moi nous na kata jet set ka présence na bino mutesi kali ibet li azanoti bazanya so batika omoni ma pola mutazo luka donc ezani ezake famille bolwa toza ebele voilà biso nyonso toko ke lelo so nga azoleka na ke ezaka intérêt na biso ya famille bagulo voilà donc vous faites pas si kaza azoleka ba Elvis bazoleka article nous bazoleka ba Sedu bazoleka ba Pasco de Gama nyonso ezali ka pona intérêt ya faire rigola donc toko lo bate ke biso nyonso to me mama kuna non ba misu to za pe to lengi le kolo yango biso zo lengi le kolo pe ba bibi no nyonso bana sima gote sei o tine ba biso ki mwana so so vimba so bomoni azo vimba c'est que kemba mama na za pembeni gote pas ko vimba aloba ki mabete abanda ti baloba makamone za ki débat contradictoire muto pa zalaki azo kotela yé jeune Fally azalaki muto pa zalaki azo défendre papa Hervé comme côté sei non to mona ina mama feri ki to loba ke msune ti biso bo loba ndenge mususu mais côté sei azo loba kaka makambu o ezali logique lelo article ba ofin da côté zani diffamatoire bon makambo azo mesusu voilà ba yebisa biso et pas ndeko na biso ken pia na ke Fally pour passer na jet ezara wapi ouais ben diffamatoire wana so ezape balokuta bayebisa biso ke aleki ba musicien nyonso nyonso ezaka biloko mo donc abanda na kofunda bagote wing ne bakosela te makambo te asalaki boye o asali te abandi kofunda bakeni piana donc eloko ezala bien yango wana gote wi bagote nyonso bazokufa gote nyonso oza pembeni na artiste wana okufa eza gote minene aokufa
ya paka. Nazobetelo o tu aza Gauthier. O tu aza Gauthier aza pembe na garçon wana akokufa. Bazwi mama ya mowe ba ke kosengisa pardon. Voilà. Asenga mutu aliye mwana na ye pardon. Voilà moi lelo balobaka ke faire rigoler les Kidulu. OK. Ba diffamatoire ka. Au moins tu go OK, bazozala ba nerf solide te. Ya makambo tozo sala. Et en plus lelo bino presse bat bosala pour musicien azala. Bino boza 4e pouvoir. Voilà. Lelo na makambo nyeso yé fali asala. Donc ceux qui bino boza te ko marcher te. Voilà. Donc quand même ça c'est un respect ezalaka. Pourquoi pas eza ba journaliste oh lelo pe ba fait sa tendance. Baloba ba n'importe quoi pour na faire rigoler. Et le bas et le côté parce que faire rigoler a dit que sans presse yé pe moyen ezate. Lelo mutu na mutu pe a changer discours. Ce qui ezali ya mabete ezali ya solo. Que azala biloko wana azwaka zoka. Vérité, ekoyebana ba finga ye ke mwana na ye mwana ete mwana yuri. Voilà. Asala eloko te ba finga la yuri kalenga. Ti lelo lo ba. Ti lelo ye pesa mukanda. Fali pa congolais te. Voilà. Oh, français. Ah, OK. Asala mukanda. Asala mukanda ba français. Basala ba on nyoso kuna na sol française. So fundie ba okanga ye. OK. Mais siko bo sala kuto examen adeni ya mala mambo bien il faut fali ala nani. Yango wana oyo ya olanda mambo balobi ke baloba oboma mama na papa funda famille mama na famille papa bino bike ngana liande kuna bino oyo ya ka msu na mama msu ozo ba tu baloba mama papa na mama za bata musique te mama famille na bango mambili ndeko na bango mambili mtaloba mambo wana bongo siko tibambalo to ki tibambalo na diplex monde ko na ni cleja sala ki wala tibambalo so pi fali acheke fali ba diske mususu azwaka akenaneka ba invitation ka ba cérémonie na nenga ba biki likona il faut ba fanatique ba comprendre ngo ezalaka mamu ya solo lelo se momo na affaire akenda ba mamu wana te au moins ba festival o ba kenda ko ba inviter so na nini ezala musu ba pesi yo moko visa voilà ba ebiso so ozana beso o mema bato yo mo somba ba biye sala makambo nyonso OK siko beloko wana eza bere eza ke tangu lelo yo obimisaka suyer na yo mpona ke yo ke eza na droit ya kopesa yo salaire na yo soki yo ekomi lisusu na salaire ozwaka te ozoluka visibilité soki na boulangerie baopesa mapa bapesa te nayebi te mabeyaka na osolola bapesa mapa te elokona boulangerie ngayeyo artiste efali kupa atika mangalia po baloba ata na baswahili atika mangalia mamwana nyonso azosalisa batéâtre ezanga ntina yoka ti so oye bongo obenda actualité afuni na ekote se ete azali na besoin ya actualité o ati asila OK balobi ya mosusu actualité par rapport à ma ya concert à Mwanda ekase kaka eloko eza te mpo bakongo eza déjà tombe ya tombe po Mwanda eza mabele ya fe rigola nayebi bato tu baza libanda na bastar mido bato tu bazolandela vraiment bahipe te mobali ya père d'homme baza na vente streaming lelo liso ekosala po biso oyeli bango kaka vente streaming bakosa biso bango basala mambo ba 1 million de mille d'abonnés bana 1 million mille d'abonnés yo mutu wana 1 million mille d'abonnés obeta concert na vente streaming otekata $50,000 te seke baza te seke baza te baza na baraison ebele siko artiste atali ke bagote se baza bajournaliste ya recherche avant loba likambo alandela bayebisa biso ke azala na diske d'or na eloko ya likolo bayapeli su na yapaka tokeye bagolo bautopublie na baku bagolo bawarrior bautopublie balobi ke non na snap acertifia ke fali mpo bazwa diske d'or na tokos 1 te bango eza snap te ya bango eza snap te eza snap bakomi snap ya bango snap po bakangaka foto pamba ya bango eza snap donc ya bango eza oyo tolobaka te donc ya bango eza snap na snap baza na bafoto tala tondimaka bango me makambo bazolinga bakosa ntuka yo ozolobaka yo leki bato nyonso me yo beta son ya lwambo makiadi ozomona teke makambo tu donc makambo tu ye azoloba wana bapopo wana donc oyo azolinga funda bato abanda na kofunda bato na ye oyo bayaka kokumisa ye bazokomprendre makambo bazoloba te po ozokosela moto aza na avion te nakenda ndolo namoni yango te nake aéroport ntili namoni yango te donc alors ezalaka wapi nyonso wana bakoma koya na mensonge eloko ezoboma musique africaine et surtout musique congolaise depuis garçon wana azoka producteur
ya West Africain makambo ebeba po ba West Africain ba lokuta. OK. Oh ba kota pe na ndenga mikili ba lokuta so ba kota ebe ko ba lokuta. Omoni magwi ya ba to sala bo to sala bo. To sa ba zupe ba kisebele ba simbisi. O no sotanga ba ko ba gote so epemene il faut kufa. Oh. Feza Schengen na ba ba so la. Maître Waza, maître Guémodon. Le journaliste Sangani, vidéo mon auto, il n'y a même pas 24 heures du temps. Le journaliste Sangani, la PC artiste Fally Poupa, 72 heures du temps pour arrêter plainte ou appeler ça qui a voté. Sinon, bango peut pas s'en charger. Oui, mais lobby, ezana mutu oyo azalaka jour oyo bazosala débat contradictoire on a alobani nike faire Egola azali musicien local. Voilà. To bandino on a personnalité à faire Egola za international. Okay. Faire Egola azana mukanda ya français. Akenaka poto, akenaka Zambie na personnalité na yeno. To Egola jet set to beta na Russie. Voilà. Jet set to beta na Maroc. Na éviter soki yango est international. États-Unis pe boto beta la la. Lelo kutu so to memi ata ba orchestre net ba artiste bi na filière eza international po balongwa ka bake obeta na Angola. Balongwa bake obeta na Brazza. Déjà international yango wana. Alongoli drapeau ya Congo na Congo, akena ngo na Congo Brazza. Alongoli ngo akena ngo na Sud Afrique. Na yebite international o ya bango na makanisi na baone ba fanda ezalaka nini. Bino tango bozwaka to anda koyoka bito to tikaka bino. Boye bazana kimo babwaka banda koyeba nini. Bazana kimo babwaka ba yel so babwaka to gote winge tokolia ye kakabo. Tokolia ye kakabo. Ah, babwaka bongo. Izaka bongo. Ah, ya baka. C'est ba prophétiser alors. Kala. Donc ça m'a mo biso to préparate. Oyo bozo sala to to comprendre ki yango lelo artiste azo sila au moins mutu so azo sila. Oyo comme ko sala artiste on eza suka. Nabi yo obeta salle il y a 80 000 personnes au commissaire yango soi-disant 200 000 personnes. Voilà. Ya lo ba ya quand même. OK obeta na place oyo ko zwa 7 000 personnes ko ko tondisa ngo te. Ozo mona te ke za shit. Et puis na au monde que na gina tondisa. Atondisa yo. Et non côté il yango siko il faut to comprendre que artiste makambo zo simba lisusu te. Olie bato bazali pembeni na ye basala effort basala remontada mais bango bazolinga bafundaka bana kofunda eza na sens te kofunda eza na sens te bote artiste na berere donc c'est que lokuta na yemo waza lokuta voilà yemo waza lokuta po olakaka bato mamu ya lokuta olobaka toujours makambo oyo ya lokuta okomisa tout le monde lokuta bote se aza na problème te azoloba makambo oyo ezali po ndenge lelo toloba bango baloba déjà fali akomata ba 7 disques d'or bastingel d'or et bani bavanyos baga lo bani lo kwa platine baloba ngo disque platine tendance la ngona na masamba débat il fallait qui la kisango mais tout le monde qui a monté voilà baloba yango bango baloba ka mamutu po eza ya lokuta donc na ebité mambo yo jeune artiste Fally Poupa zo sala et au sopaye voilà donc ezo sopaye vraiment et au sopaye a changé non moi muke les ala parlons de dynastie balobi mapeza la kati nzembo ya soleil na faire Egola écriture chinoise yango mpe kanga concert à bandal et yo kana te likolo otieto ti oye na jete omoni so jeune ndenge ezala so ye na respect okeno na respect mais babi faire Egola moi malamu na stade de Martin na ndenge ya fermeture ya francophonie apesa bakonzi ngote apesa a saluer président de la République a saluer maman Denise Nakero wala ni atimbala moko de nini consolation ya RDC ya bana mboka ale mbala maman Denise Nakero azi carte rose na mais Fally Poupa sala ka rote eh garçon na zo biso bato ba uta mboka mingi za ba complexe voilà et puis aza musenzi eza maladie incurable nao ngindi musenzi atangindi ozaka musenzi oh musenzi ngindi zo boka crasher na kati ya dole po mutali yango te aza tellement artiste aza musenzi entourage na epe batika ye na ki musenzi wana ba complexe yo batu babimisaka lelo tango batu babisa biso faire bo voyager te il faut cop et ya voilà il faut cop et ya producteur amoni biso comment tokoki kosala bokofanda place boye ekozala boye États-Unis ya biso lelo batutu bamona touta États-Unis tofanda na kinga kati ya Chicago tofandaka à l'aise
ba musicien baza à l'aise to boya ba musicien balala kana bandako ya batu na ba salon et comme un musicien qui est poto ke na salon type boka na L'Oréal et Christian ba mo la bata na ta mal à l'aise et comme ke poto mo la na salon junior beaucoup la beaucoup aux autres ba na mal à l'aise donc so lingaka ke batu ba ye ba musicien ba ke poto ezala malamu to kolingaka intérêt à faire été to kolingaka intérêt à Makaous ya Nicodème ya Nicolas to kolingaka intérêt na bango nyonso frère pané biso lelo j'étais dans ba artiste to bimisa surtout les garçons na fallait ça da musicien ya bimisa te ana cité na mboko tili biso bimisa ba shikito ezo simba to bimisi batu ezo simba ya paka shikito simba ezo simba shikito mtande ya milele tisaka mais yekuta ya milele musicien fali bo monter kana bwa kanzu nani wana ya paka wa bani oyo ezaka tokali pate monter kana bwa kanzu na to tegele dekecha mwana etuka kitu na to tegele ba kecha amalia ya paka ya mzibozela na bavanda na bien bavanda faire informa ba artiste lelo so moni ezali sa ya wenge so tali lelo Fabrice sa format tala ba jeune eza sa ya wenge donc eza sa ya wenge bango baza na sa wana te to tika lokuta boko sila na go tester bien et puis bazo sama obeta soki arena bien tu ba okange kalati ça on est de manger go tester 16 millions d'euros ba de manger ba okange te azana ya paka patron mobutu donc c'est ba jet wa ozomona mama lokuta tende toyokaka bakende na bayebisa biso olobete hélicoptère te eza ba kotegela ata na ndolo ne pa jida makwala ategele ata mwa moko paka olia ya okosa batu na bige Jojo Malonga na Braza bakolwa nyonso ya Braza bo s'abonner vraiment bo s'abonner na yebi ke bless makuya s'abonner to sola non pe jet set ezali ke o ndenge toyebo etoti États-Unis toye tobeti concert le 24 après wana tozonga liso etai mais jusque là voilà comme iso ya mwanda kobosa na États-Unis toza na problème moko boye ntango tokende liboso nombre esengai tokendaki yango te ntango tokende tobeti concert ata mutu moko akima te tokomi lisusu crédible ya koleka na ambassade ntango toyeba telele bakendaki te baya ilusu bakendaki te tokotisaki ya bango ya bango ebimi nango lalala ntango ezanga programme tokende tozali na besoin mutu nyonso azwa temps ya kokende voyage azonga mpe malamu tokomema makambo ngulungulu te donc tokokende eza annulé te mais eza reporté bobanga te we asala memi bato na Londres kuna bashida bakimi bon oyo bakimi viensoni baa bamusicien te voilà po bafaire première fois bakendaka poto bakima na bango te mais bashishida danseuse avec cheftaine ya badanseuse voilà eza mpe boto a problème mosusu ya banyonga mapa bashilana batiki banyonga mapa eti na place boza tindela mama mapa mbongo na ye kodefela efami mapa babi esprit de vie mokie esprit eza mokie batie na banyonga bamapa banyonga babude ya bakamundele biloko mosusu bato mosusu bazotinga ezouta kati na bango te eza bafamille yo oyebi situation tozalaka nango yo oyebi nde yo moko vivaka koya te il faut sala boye tomona bakara pa Fabrice kenge na mbunda aza mpe azonga petite na biso mwa danseuse aza Christelle azonga na yawa akomprenaka namona yango mpe liso epa président Félix Wazekwa indice nikei soliste ne akimaka na poto ye mo eleki 2 semaines ou 3 semaines abengi président alingi nazonga na yango donc baoyo bakimi wana bo tokosouhaite mabe ya mutu te mutu ayeba makambo nyonso nzambe me batala yango moni lelo balidere ebele soki amini bato te bokomoni mabe me nde nayebi Igwe de la Forêt bana contrat Canada baokeye lisusu oyo mpa omona okima akimi na ye elongola te werasone bazali bamarke lelo nde bapeugeot ezali bapewe ezali bango na bajibempiani bango bato batika lelo miziki oyo ezala bi tala lelo soki miziki ya Congo ezovivre deza grâce a wengi ndombolo tutu kaluja ya na marke oyo ezalaka ke batala baboka olelio lelo soki tutu kaluja mayaki atalaka azobwaka na niance na mawa azwi pouvoir atikeli sele koyimbiko ayamna na makambo oyo lelo epousa musique congolaise ezala bongo pere aya bandi koyemba mpe bandi kokanga suki na bapali nyonso bakanga basuki ya maboko kasi na Chine babenga bapali petit akati mwa liboso mutu bayebisaka bamusicien ya PCBG na Chine babenga pali petit feri tuni
Là-bas chez vous, petit frère, comment il va? Bah, dit petit frère, bah, on a dit ça, bah, aux photos. Yeah. Donc, tellement, bah, chinois, bah, ça, bah, révélation, bah, comprendre que petit frère. Donc, garçon. Voilà. Tu as vu, ça, là, bah, j'ai, ça, là, bah, j'ai, on a dit, il est le côté aussi. Ok. Aussi, la musique, il peut pas forcer à côté. Pour forcer, bah, voyage, je suis inutile. Tout à l'heure, depuis faire ego, là, avec la biso, pyromane. Faire ego, là, avec la biso, bizorbi. Vie à garçon, on a fallu les aussi, ok. Vie na ye aussi vie et baby. Vie et baby, en tout cas, jeune garçon. Tu vois, que vous avez dansé en Akibinda encore. Voilà. Vous voyez que vous avez dansé en Akibinda et vous avez ma bête. Mais là, qu'il est lopé, il y a pas selon compréhension, selon Nengue Batmon, tout à stade de martyr à le 24, il y a pas fait un gars d'État qui, on dirait, Mikolo, né. Yembande me mi kobina te. Voilà. Yango moni lelo toza na posa ya to mema culture. Voilà. Congolaise dans les bons. OK. So to memi lelo ba débat ya ko finga et ko sala eloko moko te. OK. Bona to fingi ba étranger batala rabiso. Voilà. Batala rabiso bele pe ba yo ka lingala. Lelo ebi ke so Congo lelo musique na biso lelo to ba eza pona garçon na fali. OK. Ko ya na complexe ko banga bana na ba Diamond. Oh. Bana mikie ba 20 ans, ba 25 ans. Yo muta 48 ans, okomo banga banga banga. Eza où de la musique. Mais oui, okomo banga bana na ba Nigeria. OK, Nigeria na ma musique na Congo to kokani te. Ko leki bango. So te ba bisa tabulene na bango baza na eti. Ba bisa luambo na bango asate ba Tanzania wana nyoso. Ezaki bazoka banzembo baluambo nazoki molange baoyoka bien. Papa moko angolais akoma congolais bana ne bayokola lingala na banzembo bapepe kali. Donc alors bino boyeka ko donc jeune wana fali ayeka pour détruire musique congolaise na ba mafia ba magui. Voilà. Et simba te donc jeune garçon toyebi ke ozolata ba pantalon na ya minene. Kati pe bugi na yo. Donc yeba ke na mama musique lelo en tout cas tika. Voilà, il n'y a pas qu'à ma musique, tika. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. N'habitez pas Gaulois, au Bagotalayo, Bagoloisie, Bagladiator, Bamataringue, Bagotalayo, n'habitez, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport, il y a Jet Set, et puis, question, avant, on répond à la question, après, ne bâtez Mwanda, on attend Baroya. Programme aussi, les amis. Qui est pas na poto Moïsawa. Ok. Qui est pas na voyage Moïsa na poto après ce baye. Tomber ta ba chauffeur. On dirait Côte d'Ivoire mon paysan. Dans le 25 novembre. Dans la Côte d'Ivoire. Moi ba chauffeur c'est ça c'est toyé. Ba ko beta les États-Unis ba beti biloko musu baye. Donc dynastie volume 2 ezobima. Donc ba nzembo ya kitoko eza donc. Na bi ke Nomba Lanza ou Victor. En tout cas vraiment dynastie na bino yango wana ba Blaise Mampuya boko musambongo na musenge boso ba dynastie na bino ba mabe ya kanam et puis Fallon Alangi boso ba vraiment dynastie tous les Gaulois aux partout dans le monde pour qu'ils s'amusent sa dynastie volume 2. Voilà. Donc ba distraction o ba zoé la biso soki biso ba Gaulois nombre oyo to sala na vente streaming soki to sombi dynastie volume 2 le même jour to doit disque d'or. OK. Par rapport à l'événement biso ça ba disque d'or de dimanche na 2000 combien. Voilà. Après 8 ans, et on va dire que c'est on est comme une maçon. OK. On est comme une maçon. Félicitations à Papa Hervé, na trophée na auto zo na dessus. Dans net vidéo quoi bon. To so mettre là en auto loté. Voilà. Meilleur artiste c'est Rumba. Ba pesa na Braza. Na ba voisin ba comprendre que mutu azo sala musala malamu. OK. Voisin ndaye ba ke mutu alamba kitoko na solo. Voilà. Soit yoki masolo abi ke parler ba lamba bien. Siko donc ba congolais ngambu ba mo ba décider te meilleur artiste ya Rumba ba pesi yango faire rigolo. Yo so ça so ke ba pesi yo concert ya live yo numéro 1 na live en kokato la ta autotune. Mais les en sens. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Yapaka, ba dédicace na yo et puis au laki bangoni ni poto kabwa. Dédicace na nga na bi ke birango bi marango mon vieux. Et puis mandinga ina linga na tina Fallon Elia Naomi Elia donc batinanga tout les Éphésiens de yolo ingénieur Mara Boyembi yo ebiga ingénieur Mara Boyembi s'abonner partager liker puis Cédric Mbala lisuli ekimelo nanga vraiment bana Turquie tout ba parvi au sulo ba tout donc boye ba ke dynastie na bino kalate ezobima vraiment en tout cas to so ba dynastie to yo ka dynastie mais
garçon oyo ya lokuta vali soki boyoki bakangi ye botia tembe te po vérification ya Gauthier Seye modèle ezokende. Voilà. En tout cas Brice Lisu bidi mwananga kala te balisa ke po ya ozala pavillon 10 akosama ke pavillon 10 nata na osine na okota makala na lande kuna tozwana na ye kuna siko bagolo bando ya otala nga ye mpe bato ya kosaka bakombo wana baoya kotala esiko totala banani bazopesa vrai sens nana bonzuluka na mobali ne bazokosa fali trop nana bonzuluka alamba maleo na mobali ne bazokosa fali trop oma bazotika yo sala makamabie tala eloko asala ingratitude lelo kokoya famille mabele lisi balela mpona nzembo na bango eloko apesa ata eloko te ezali œuvre d'esprit ntango oyemba eloko ya mutu ezana ntango mabele lisi azalaka envie te azali na foyer na ye azali na mwasi na ye na bana na ye oki ata na $20,000 po yo olobaka ke esala 1 milliard de vie oki ata na $20,000 opesi bango non te lelo soki esali boye po aloba mpe yango bazwela yango single d'or soki esali boye na single d'or nazoki seke disque d'or na basingle oyo bango bazwaka d'or wana bazwaka na bango eloko te bango bakufelaka d'or whisky d'or nini d'or nalali ya mwasa bato d'or naza boye d'or bafe dodo d'or na d'or. Voilà, c'était Yapaka, Balobi, avec lui, il comprenait que la tête est Nara Bongo, un Gaulois. Un Gaulois qui se respecte, voilà. Nous sommes à la fin de notre émission, abonné à Congo sur officiel télévision. Donc, tu aimes Sarabino, pourquoi vous avez un qui tokobo et vraiment? Il faut vous s'abonner, pourquoi pas 20 cas, là. Tu sais que moi, quelques tiers, s'il y a il y a abonné pour te mettre en moins 20 ans. Tu solo les minutes, tu le mets une semaine au temps, tu si. Tu comptes 24. Oui, président Dilo. Donc, groupe Nyonso, il y a Bagolo, vraiment, faire égaux là, ou rien, donc, biso, wachibasu, tozalara awa. Donc, beau s'abonner et belé. Voilà. Beau la qui biso, qui est beau salara, biso, pour biso, tozaka baumbu, ya faire égaux. Donc, beau s'abonner qui tourne, donc, 20 ans, on a donc, un mois dans les délais, aussi salika. Bon, il y en a 30 000. Merci beaucoup. Défi est déjà lancé. Les abonnés, les Gaulois, les Batangais, vont s'abonner. Donc, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un grand merci à Armel Romo derrière la caméra. Un grand merci à toi, mon coordonnateur, Clégie Zéhi, c'est mon composé de la presse. Avec la fiche, il va faire, on va faire Egola. À Wachibasu, business class. Musala koleka kitoko vraiment et merci na batu nyonso balinga katifola merci na batu nyonso balinga ya paka o ba sepela na et merci beaucoup na bino oboza déjà na kati ya Congo c'est officiel bobenga ba famille bobenga ba papa leki bobenga ba loko bobenga même na ba neve na ba nièce bakota mamango na Congo c'est officiel oh et ça la vraiment bien merci à mon général papa Clovis ce film par motema ya maman de ce film par 21 ans d'année ça se fête bon anniversaire de mariage à vous et quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine. Bye. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divers. A bossa limité, a limité promotion angolais à Pamba. Maison Given, vous êtes trop amoureux du pays. Wow, Given, vous exagérez. On n'aime pas le